Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Oui, c'est le troisième jour. Troisième jour, tout ça, l'appartement en Espagne. Le troisième jour. Autant on a comment on a là-qui. On dit ça. Mon balcon tombe, ma casse. Alors, c'est le balcon. Balcon en haut. Balcon. Pas de volume. La bagne. Non, oui. Wie das kostet? Oh, im Englisch ist es falsch geschrieben. Ja? Ja. Was ist das? Du weißt, wie ich Ferien geschrieben habe? F-A-R-R-E. Im Englisch test du die Kombination. Die Lehrerin wollte uns das zurückgeben, aber sie musste einmal in der 6. Stunde, weil die zum Krankenhaus musste, die schwanger. L'autre à Place Toza. Donc, il y a un cadre de tourisme, quoi. C'est ça. Comment la Place Toza, moi, ils ont cassé, je sais pas. C'est bon, la vidéo, madame. Place Toza, il y a un gros. Einfach genießen, bitte. Nein, die Insekten geht das nicht. Du musst das hier lange nicht. L'autre à Place Toza. Donc, il y a un cadre de tourisme, quoi. C'est ça. Comment la Place Toza, moi, ils ont cassé, je sais pas. C'est bon, la vidéo, madame. Place Toza, il y a un gros.
c'est ça. Ah, c'est quoi, je vais direct back. Wieder, nein, präzise sogar auf den Nacken kommen die und so. Brian, geh runter. Wohin? Keiner sagt, du sollst da sitzen. Geh doch da, wo kein Baum drunter ist. Warum ist das nur bei mir so? Auf meinen Nacken und so, ich zerquetsche Tiere. Wieder, hast du gesehen? Geh runter. Was soll ich da? Scheiß Tiere, das sollen die aussterben. Brian. Whatever will be, will be. Meine Sachen da. Die sind aber auch viele Fliegen, ja. Einfach genießen, bitte, Brian. Nein, die Insekten geht das nicht. Das hast du jetzt lange nicht mehr. Ah, toza na Zara mais ya Espagne quoi. Bapeti baosomba bilamba na Zara ya Espagne. Toza na kati ya Espagne. H&M eza mopanzi kuna tokoti H&M. Sikoyo toye kokota Zara. Skinny black. Ils ont mehr. Priscilla, ich hab mal sowas gesucht. Priscilla, sowas, weißt du? Das ist so wie die schwarze Hose, die ich dir gekauft Ja, habe. meine ist anders. Ich meine, das hat auch unten so ein bisschen. Vine. Sie gehen auch schon. Ibo bina. So lange. Na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko wumela mama Bijou alobi kobanga te mama Bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu a 37 te. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te.
tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa dodora na yo na poto, okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado, kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso. Oyo eza na matonge na Irebu A37, botala ba ombia, botala ba savon, ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai, botala Mama Bijou atie ba maquillage, na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo, eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi sombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado, okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto, okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto, kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso, toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto, kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te, botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado, yo oza na poto. Contactez Mama Bijou na numéro